Innocent, merci pour innocent. Era lalagi na se batu balobaki awasa baja bana mike omoni batu baolanda innocent kofi olomi de nga zawana komona o eleva ndenge ni nga la kisaki o makamba kidudu kibinda te na la kisaki o makamba mabele elisite na la kisaki o makambo na esa identité le kape wana Logota pata. Logota pata. Oh, logota pata ya jemo bo salama na bakashot. Mwana mobali bana mibali na bana mibali. Tant bala pa wana. Bana mibali o mwana mobali. Akoti bosoko wa yuma. Baninga no, ba lokoti o pa ba pesio ba biso logota pata. Logota pata veut dire que non ba homosexuel. Ah, et là mi c'est homosexuel. Ah, tetika oh. Si qu'il peut Robinho na maison mère azaki les chèques. Au moins la maison mère bandet où en son format ba élève na e. So les chèques ba élève tout c'est Robinho. Mutalo babi tellement tena no date Robert Ndule na potote. Fabrica za Robert Ndule te za lukuta azokosa. C'est la yécoute non la yako que beta concert na potondeni Robinho. Leader ba mema ngulu. Voilà batu musuko na bangoko ba mise musu ba kufa atika la yemoko. Voilà. Dans atika la yemoko reni. Ndeti na no rotenga. Ah Mobutu. Ah Mobutu. Mobutu akufa bakunda na mama. Mobutu papa to tanga ko ba yebi keno Mobutu. Ye. Ayiba komba batu ya kena biso soleil wanga. Pour soleil wanga mutu banda ko benge le roi soleil na quartier la terre. OK. Les seuls missions ya na kombo na. Donc monde le loto lo ba de king na français ni roi. Roi. Si au soleil wanga na quartier la terre banda ko benge roi soleil. OK. Comprendre? Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Voilà, merci beaucoup. Vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vite Sowapi, avec votre humble serviteur, Héritier Iboula Mouyaka Nabango Nyonso, représentant valable à Bayaka. Yeyo. Merci beaucoup, Balobi, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala. Misala Mabe Nyonso Mosika. Oh, Batek Nyonso Bowana Boutou. Mosika. Merci beaucoup à Bandego, tout va soutenir Héritier Iboula. Merci beaucoup à mon vieux Adriss Chamotomètre Bebazi Beba. Tchafouin au Monengo. Pourquoi pas mon Konzamboka, le tout puissant champion Adol depuis La Rochelle. Merci beaucoup à mon ami de tout le temps, de tous les jours. J'irai c'est quoi la force de l'Angola. J'irai c'est quoi je te salue là où tu es. Merci aussi à Simothée 9278. Balobi Bandego Botenevoma. Na Simokei 9278 officiel Bokende Koyoka chanson Njili bo s'abonner pe na chaîne na ko sala kitoko na eleng parce que ba SMK Empire les a continuer toujours à recruter artistes rappeurs donc pour promouvoir culture ya mboka. Merci beaucoup aussi à Maître Kalo, mon vieux de tout le temps, de tous les jours, Maître Kalo, donc on appelle ça Bambote et place aux amis. Merci aussi à Maman Lanita, pourquoi pas Belle Brida, Nelita Mwe, Jessica Djenga, London. Merci aussi à mon vieux Bruno Loubi Kambonga propre, Sandanga, Maman la Petit Bon Junior et Broly 10 à match. Lelo, émission Oyo Kozanango, Borolanda, on Congo Température, Borolanda, on est serbe, on peut na Chamaele. Télévision, au Balobaka force, plus force, ça donne la force. Balobi, l'unité donne la force. Aujourd'hui, Héritier Iboula, nabo solo na musique, a Melabino Vasco de Gama, Otoko Beta Nemaso, Otoko Beta Kati, Maître Kalo, Otoko Beta Kati, Nanga Moukete que je dis directement. Bonjour Vasco de Gama. Héritier Iboula, le grand Mouyara. Bonjour, on appelle ce Maître Kalo Moté. Voilà. Donc, si Gaza, Moté n'a ébélé. Donc, Toro Solara, Pembepe, Toro Tétandika. 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 Na Koteta, na pe bankite, na misalo ngala moni. Moni nini papa. On t'a posé question. Na question, na ba réponse nanga. Voilà. Donc, on appelle ça Moté, na Blandine Poiti.
BDN Mami na pesi mbote molangani ya batu ya apôtre Jacques Mboma amen na pesi mbote na États-Unis wana na pesi mbote balobi mama et Paul Betuma balobi talaka beni ya na colter na diamètre na or siko na nzoto mutu moko Paul Betuma babi père ya Britney Betuma na pesi mbote donc na yebi lelo Tokosolola pembe Nancy Ababele mwasi nzambe maître Zeti Balebele basangane bele toko gagner bango. Voilà, toko gagner bango to kene toujours pembe bandeko ba ko se poser ba question évolution pyromane ezawapi. Babi pyromane atere ko yokana te est-ce que c'est un solo? Oh, muto alobi yeno pyromane e ko yokana te ta muso atambola raté c'est que ta muso abimaka te. Pona ngai pona biso tout. Loba pona bato ta muso soa moi matoyi et koyoka te mais biso bato to koyoka to komona au pyromane na yebi ezokende nango vraiment bien ezokende vraiment bien pyromane voilà ezokende vraiment bien dès entrée de jeu bandeko ba ko comparer pyromane na santé na nzoto na nzoto te nzoto makasi ola nango te Nathalie Angelo sepelisi naka ba ola kisabiso na prison ndeoka po omoni nini lokota pata oh lokota pata ya jemo bo salama na ba cachot mwana mobali bana mibali na bana mibali tambala pa wana bana mibali o mwana mobali akoti bo soko ayuma baningano ba lokoti o pa ba pesi ba biso lokota pata veut dire que non ba homosexuel ela misi homosexuel tetika beta biloko kasi beta no zela toko sola pembe toko teta ndika beta biloko lokota pata chango na bachango ne te yo chango bien te sala ngo bien zanga na bwaka misala mabe nzamba ta nalalaki nzamba akolakisa ngai mwana nga talelo na bomelaki Sodome na Gomorre mais nzamba akolakisa nga mutu moko boye mais mutu ngo namoni ye molai lokola nga namoni ye mwa namoni ye ndenge aza mais nakomona elongi te Ange Gabriel akosimba nga na loboko abi mwana nga tala fongola misu nzambe na ngai ma Véronica Boulebia la Cédoise babi la femme légitime ya Paul Betuma maman na Betuma tokoloba eza manque inspiration bon te taskondika voilà omoni musique ya Congo tokoloba musique ya Congo toyebi yango eza na ba dimension nango musique ya Congo toyeba ke non musique typique eza musique folklore eza voilà ba musique eza na ba ndenge belé so na terrain oyo ya biso oyo na terrain bomana oyo terrain po ya terrain bomana bomana ko na terrain bomana okomona ba Jesus aza nani Jesus bongo éviter faire Jésus tiango na anglais follow bane bongo Jésus na anglais Jesus on ngo prononcer on nga na comprendre ngo Jesus faire égale à Jésus de Nias na anglais benga mingi Jesus voilà Jesus omoni musique na biso toyeba ke non faire égale tena banana no ba papa na biso ba tabule toyebi genre musique ya Congo nezalaka mais tant musique ya Congo ba papa na biso neti ba na biso ba wera ba osa ba succès na bango ba quadra toyeba ke non na biso bokechu ba otaka ba côté Équateur na ba mabele elisi ba mimi ya mongo bango ba na musique na bango po ba betaka ba mimi ya mongo ba mabele elisi mimi ya mongo bakulaka boyaka mimi ya mongo kufa vatala ndenge bazosala baosaka na musique na bino c'est ça mimi ya mongo ser na biso yelo nzambe na ngai mabele elisi mais bangala tu bakosepela bande kolela kino te mabele elisi akufaki bakomona moto akoremplace mabele elisi te amonani nani même où baekonda nyonso bamongo nyonso bande kolela o bokulaka kenda nani akoremplace bokulaka moto akoremplace bokulaka onani omona parti lelo nga na koyebiso omona musique oyo ya biso yaka musique typique tabotyaka lisu teke no de king o mobutu aza te ye botya kuna na ba René Lokwa na ba Bambu
paix à son âme Mimi Amongo na ba vie boketu te fait boketu kutu ya komane kombata ye to longo ya tika musique atika ndula donc namoni ba René na ba dudu kibinda René sele oyebi bambu ya mo boaka na kinga bo abetaka musique ya bamongo makasi bambu bozwi adversaire ya taille bambu bozwi adversaire ya taille tika oloba boye sikoyo tolobaka o king ngelo na nzambe eloko Ange Michael alakisaki nga Ange Michael aye na ndoto na yo de gama papa na lali Ange Michael akolakisa nga mwana nga ta musique ya Congo namoni mutongo amolai mpe ka loko obenga akata pe penki ka loko obe lokola ka ngai pe bokoza pe batai moko nga nde na mema libende te yo mema libende te nga na taille normale c'est bon na taille mususu mais au moins tant que façon là pour critique en dans critique tout ça non critique la musique tout long la blague faire rigola tout le monde abimisi regarde-moi comment on a mis ici pyromane comment on a chanté comment on a changement comment on a mutu par rapport à corps vocal na mutu aza ko avancer voilà comment on a maki non mutu alalaka arobenga guitariste ndeni betelanga noto o sentir mutu a travailler ses voix na c'est à tout moment comment bon et na ba ministère musuki non il est tellement ya za danger abosana mara musuki non au moins savoir à chaque jour ba apprendre kaka OK si bango siko que non tellement batikala na vie que non biso l'équipe ba tout OK handicapé bango OK ba résultat lelo yango monotonie na monotonie donc on sentir au taki que non au sala paix à son âme au betela biso biloko ya vie na biso nani mabele elisi OK au bete bilo mabele elisi to kanisa ki ba blague mais to ko mona ma que non et comme la série continue donc chaque en plus pe na ko pe ça peut programme na chaque dimanche papa na biso mo boara na yolo ana terrasse na bi chaque dimanche a kobanda a betsa musique ya ba ngala OK musique folklorique ba René Loko ba Rosala ba Mobutu King ba Rosala do ba ko sangisa bangala tout ko ba bambu ba René Loko ba nani ako gagner bino bo ozo critiquer eloko oyo na 48 ekokisi 1 million de vues faki ba tsango na Utras au moins on a koloba Utras e kabola bitumba Utras ne ezesika ko kuna ba boostera te kuna soko sali de 20 000 cas Utras atike on a 20 000 cas ata ina ne rozala ka bongo ako baxela ote OK si on a ba chaîne na normal to booster ngo elo wande to rabwe na ba chaîne na biso so ka ke no yo bolingi ke no ba booster ne chama ele to température to ko booster ngo pe o sentir évolution net total amara et mata mais tellement biso to ba tricher te le roi ba chaîne mususu ba ba na honneur ba ba ko mona yeno or que revenu ko za muki ko tala mebele mais revenu ezamki musique et baby papa Wemba sera la muki pe à son âme a rolela papa Wemba rolela Kofi Olomide ndenga zawana komona o élève ndenge ni nga lakisa ko makamba kidudu kibinda te na lakisa ko makamba mabele elicité na lakisa ko makambo mais ça identité leka pe wana aleka pe wana bon comme ba commencer la biso mbonda makelele bon wana makamba mbonda makelele et bien mbonda pe ala bien so faut que ça on a autotune nete mbonda ala bien mais so trop d'autotune mabe mbonda ala bien so trop d'autotune mabe innocent merci innocent pardon loba innocent merci pour innocent era lalaki na se bato balobaki awasa baja bana mike omoni bato baolandaka innocent se musala kitoko wana na supporter te papa innocent te yoka papa yana makale mutu aya na danse wana depuis 2012 c'est faire gola na yebi bango soko balobi boye balobi bango babinango na 2013 papa na 2013 wana babi innocent wana na Goma okumba chukudu toboyi te kasi innocent banda kokumba chukudu ebo lelo mutu asisa temba vina yet oyo ozalaki ke nonga asalaka 10 millions innocent esiko na 15 millions innocent bravo mais innocent pe na kosenga bino tu bokende kotia banzemu na Utras pardon ma boyede biso
mais innocent na yebi simba so achenze na Utras wana Michael Jackson na Congo papa ta innocent simba na Utras c'est simba Michael Jackson na Congo Ferrego la sali 1 mois na Utras 1 million et quelques Beta yo na 16 jours papa ba misusu ande to komona ba 1 million ba 1 million lokuta ba 1 million ya lokuta 1 million eza ya lokuta bozo la biso banzembu na bino boko chango na Utras on a remis devant le sous oh papa pour te comprendre ma raison papa poto ngai vraiment go na cheni na chani na nje tango mosusu ndoti tango mosusu ndoti oji nze mwana tango mosusu ndoti omoni mikolo toloba ni ba supporter ba bagangi mais oh ma ba supporter ba tomboki ba bitala comment ko sala biso buzo ba bêtise ba fan ne musupe baza dessus te obi ba dessus pour ni par rapport par rapport à Pyromane voilà ne fait rigola à memaki texte au monde ne fait rigola memaka kena na makambo likolo donc ça défi ba innocent ba tutu et musique ya Congo mututu na part na coin ayebi que non fona betelo au moro boye mais yo lo ba rosa chanteur ah ya bokechu otikaka musique avant vie poko ma combattant ya bokechu tala batu musu le ba ko sa succès na musique na bino bokechu ya yambo bon tamu super nga ndiye na komona makambo eza ndiye po fe bokechu atika batu babeta po ko tala makambo yo ya na tali nzambe na ngai so lokota patango ba chane ba kitande te to beta mbiso mbaino to mekano to meka no esenga na yeba obino te to mekano ke bata ke na système atuka mboa siko lokota pata poto bino ngana bien yo foza liboso kana sima ono makam misala makam nzamba bomela sodo na ebomo yango me bazo bino ngo bongo papa ngana noko ngana yaya te ke no pona lati jini te pona kisasa leo to wana ba yaya azana momine makenda epa jomo buba sololi azumbonga yako saba hiver na mwasine ngana noko ngana ndima mpiaka OK o mona tupo to na deba yaya ndeto bangana noko yana noko mfako ka capacité OK soki cop mo ba ebise ke o boma mutu pozwa mbongo ana facilité ki ko boma yana mutu musupe ba ko ebise yaya moi mundele wana abetaka biso so abeto apeso 2000 opeye tiers moso operdre biso sikoyo to bajara baya oyo na ndima likemba mpo nayebi elobi na ozwa mais siko par rapport bandeko bakolanda en tout cas basincère condoléance na DG le plus compétent DG Mpolo auti kobungisa bongo ndeko ne ya mwasi en tout cas mes condoléances ma presse intelligente te présenter basincère condoléance en tout cas on est de cœur avec vous en tout cas sois fort toujours on est là donc Vasco de Gama bandeko ba kolanda yo to kotaki to bouger mais par rapport il y a texte il y a nzoto na Pyromane okosa allusion nzoto na Pyromane analyse non il y a pas match donc ce to bito comparer ngoya le droit to comparer parce que l'artiste a fait 4 minutes à Mbeloroté a mbika lokota c'est là papa ce to bito to comparer Pyromane na nzoto makasi et a le droit de comparer joueur au abetaka na France azane pro abetaka na 5e division nini abetaka na 5e division mais na joueur oyo abetaka na championnat moko na ba bampe veut dire na Paris Ligue 1 OK pour yana ba joueur musuba ane pro na ba Léopard baza azane pro mabeta na 3e division na Poto azane pro so mona tu banzembo to to mona bimi ezala ngo ki pro mais ki pro moko boye na division d'honneur ezala C na division d'honneur OK d'élite biloko moko ya rapide ya bio exacto merci na Fabregas Beno tamolo dendi Fabregas merci Robin alobi aventurier ototikane na musique eza Fabregas Robin non ye moko na remonta libabe Robin o garçon libabe o ma ba Robin ngape na okota disque et na okota studio pardon excusez nga na okota studio nga na obeta rumba olega Robin nga Robin na pesi Robin o défi ya bimsa rumba nga bimsa rumba na oyemba oleka
barobino baparvenir ya musique baparvenir nyonso yaka faute ya bamiel de son faute ya batade de monde tikile mpo robino na maison mère azalaki l'échec omoi na maison mère bandete oyo anso na format baélève na ye so l'échec ya baélève tout c'est robino moto aloba bi ye tellement tie nanu date ya kobeta ndule na poto te fabricas akobeta ndule te eza lukuta azokosa zela ye kutu non eza ye akoki obeta concert na poto ndeni robino leader bamema ngulu un leader owa ngulu yakenda robino akenda poto etanke ngulu ouais mais vous ngulu akapela ke ye akenda poto etanke ngulu siko ye akobeta concert na poto ana musique akobeta papa musique ani tchana nubo zela avant que non omema groupe il faut yo mo pe leader okendaka banda yo mona utaki ngulu ne po yalinga akima alinga akima luka doki na bayebisa esopa yo zonga robino azongaki sasa na volonté na ye te bayebisa tant que obetaka mwa babiloko na bosoto oyo so olobo vanda oluka doki esopa yo ndenge azongaki ake poto Fabregas aleki robino Fabregas ata sali nini ata sali nini seloba abaki poto aokende omona baavantage Fabregas arola mokabo abiki no na ke aoke koluka te ke no na ke pa vie nanga papa herve po amema nga Fabregas aoke koluka papa herve te ke no po asinge na loboko ameme ngulu te na ndenge na ye azaka da na doki te ya oke osomba billet akosomba billet te mais so ngana robino to andemo foto bana na procédure ya koluka visa ya koluka ba robino ba quelqu'un kaka c'est quelqu'un quelqu'un mazande quelqu'un mais si quand on c'était quelqu'un as artiste et musicien papa qui artiste pas niveau par niveau yo lingo tcheso na niveau ni reclasser mamu ndi na niveau ni parce que lobby yé abeti na poto te ba inonsi bi ba inonsi bi ba beti na mte bo ya na carrément na ba inonsi te ba na carrément ko muto mi tchada na carré wana ngulu inonsi vivement que no ye ba ko meme ngulu ngulu akapela bon mutu no saka ngulu papa o meya za ngulu bo yo ebite leader soit disons ça la six so beta lever les rideaux nzambe nanga ba magic system bandimaka babeta lever les rideaux na ba mara mususu sey ba yebana te au moins musique ata pe wenge 4x4 babeta ba lever les rideaux ba zaiko wana tangu ba yebana te tangu ba bimi ba chemisisa comme keno keba donc eza inconcevable muto asali succès la ki sike non musique asali succès leader na babeta lever les rideaux azana niveau te azana na C ana C Tika ma Véronica Salinini tobeta lisolo mundi bu grand artiste ya mboka na biso te aza grand te makampe bo mpe musique ya ngwana bino batutu omuntu pona leo na ba commune tout ya kisasa to koma na ba studio mutu akota studio ya quartier na bango abeti mundi bu pasali mini studio na palais akobeta biloko makasi papa et bon jour ba longole po ba longola kina ba mapango jour ba longole azongi to 0 papa ana mapango ana mapango kabo se kuto lobi na deux résidences na poto abi na deux résidences et puis kabo sabi ezana batu moko te ba c'est la dynastie abi dynastie et donc yana batu ba ozela ngote te wa ma vina ngai na pese mote ya bulemi na biba batu ba ozela dynastie te vers lukanika ke no diembela par rapport à l'actualité moi pe ne peut tolo ne peut tant komoni vraiment yana mutu mususu omoni yana batu mususu nde tolo babo solo ma bene na ba analyste au salaire soir na mutu mususu ko ta sepela sepela mona o bo so ngisa OK donc bongo donc koloba déjà batu ba ozela dynastie te siko alobani bato bazela album neko zela kolega dynastie abi ekutu ayemi nzembo mona français plus que pyromane atika ndeni parce que c'est là les gars lobi ke so nga loba ba vérité akabosa ko lobi kabose alala na nganda ikote na Paris ko sekate quoi abi nini abala na nganda ikote nini nganda ikote ba vérité bisote la vérité pesi siko kabose kanda kabosa yé
Ah bien, aza résident na Belgique, des résidences na Belgique. On a domicile fixe. On a c'est le. Tu as bien voulu mais on a domicile fixe. On a domicile fixe. On a qui ne peut pas la rater. Ba bina poton des ali. Ah. Sauf faut ayana ba preuve. Ah. Yo moni neni. Te ah. Ngano na kenda pote te c'est le scrum comme à lobby po ba zala na ekuna. Ba kana kuna mende kuna ngwande kuna na linga ko mingi. Longola na esprit au chamu tout le roi Robin au grand. Ah, ça quand nous avons les chèques. Tout ce que fait comme nous avons les chèques. C'était quelqu'un. Azake. Quelqu'un. 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 Ah. Je dis Moutouka. Ah. Moutouka. Véronique. Fais ça maman Véronique à Moutouka. Véronique voulait bien la sédoise, la femme légitime. Il y a Paul Betouma, papa là. Britney Betouma boirara mutouana démon Paul Betouma babi on a diamant fanda sikona nzoto na c'est la mystique Paul Betouma beta biloko Paul Betouma donc on a diamant sikona nzoto amuntu abeta biloko ako beta yo biloko abeta biloko to mona donc to kota pe balubumba chango liso c'est parce que je salue Fiston Frappe, père de la révolution. Fiston Frappe azara na musala donc bataille toujours pour na papa Hervé Rosalara toujours musala pour na pyromane soirée pyromane les gars na Kolwezi en tout cas les 14 et inati na nenga muketa en tout cas ba golo ba gladiateur nyonso ya Kolwezi ba mbote na bino félicitations na bino Vasco de Gama to kotala ndenge musique ekomi ko kende ba polémique to mo kena ndenge ya faux est-ce que totala on des autres c'est bon polémique et ça la bien ba faible né ba ça la polémique na ndenge mabi ba faible ba ça la polémique yango te sala que non lelo de la forêt azala o aza polémique te sala jibem piana azala o aza polémique yango te sala Koffi Olomide azala o aza mais ba faible né balingaka bakota lwa tina kati ya mutu to okufa wana bato musu pona bangoko ba mise musu bakufa atikala ye moko voilà donc atikala ye moko reni ndeti nano rotanga ah Mobutu Mobutu akufa bakunda na mama Mobutu papa to tanga kombo ba yebi keno Mobutu ye ayiba komba bato ya fena biso soleil wanga po soleil wanga mutu banda obenge le roi soleil na quartier la terre. OK. Le seul mission ya na kombo na. Donc monde le lotolo ba de king na français ani roi. Si o soleil wanga na quartier la terre banda obenge roi soleil. OK. Comprendre? Donc sentir mutu mo bodo ye pona ye atrichara marambu tout. Bikobi Bikobi kutuko ya ye kutuko ezara moi bien. Moi bien, mais oh eza mabe. Voilà parce que le gamin basala été Koffi Olomide fula été Koffi Olomide sala eloroté ya autara na bandal makelele azala déjà ye asala ma rapport kende poto liboso adimisaka mbondo ye basala eloroté ya azara nyonso ye tala jaramu. Voilà. Au moment kino na batu mususu mais toye baka Raja Kula na Kisasa salara 6 la makasi Raja Kula l'homme de 6500 phases Raja Kula salara 6 vena biso mandundu talaka bane basala ba 6 badudu matam mabundi basala pe ba 6 na Sweden dudu mabundi kibinda pardon na Sweden na bango basala pe ba 6 bakenda akenda bazala ba na 6 donc yana succès mususu mais papa wemba pe son nom lelo azate masala succès na baba asala succès na ba fête faut beta musique ya qualité o ata lelo zate ba no baza na fierté que non pe ba congolais ba yoka plaisir que non ezaka na musicien moko boy asala lelo moko boy yango lelo et lelo so oki neti fétiche yani fétiche nzemba papa nso taboulay fétiche noir ce soir si la rivière petite et ma belle so yoki nzembo wana omona maki non ba marque tabou il faut baza mana fier ya musa papa la bango asala kongo lelo so yo zaki o ko betela ba tu musique ya ba homosexuel o ko mona te za makambu ya soni ya makambu ya soni faut beta musique que non un jour
Mathias a fait rigoler à Rosalate à la fierté que non papa a dit ça regarde-moi. Aïmara pyromane. Oh comment on banzem tala biso to lingana biso te que non bat balo ba oza charmement te. Mais l'artiste peut abeta pe ba droit chemin yokana. Ah. Yokana bandeko. Voilà quartier là, t'avais ta quartier là. Ah. On les a bêta quartier là. Voilà, merci beaucoup la bande de retour parce que en Colanda c'était là Vasco de Gama, Bogota la bise na température, Bogota la Chamael les beaux s'abonner massivement vraiment. Bande de ba s'abonner et ça la kitoko comme même na suka. Ba remerciement na bande de ko balandi po nga na ko tikala na ko kotisa comédien na ngai apesa moi deli solo abetela bande de ko na suka émission. En tout cas ba remerciement na bande de ko balandi. Te na pesi na ngambote na Blandine Poiti mami na pesi mbote BDN Blandine Poiti balobi que non molongani ya batu ya apôtre Jacques Mboma men toko telema na biso aso bande ko aider biso vraiment to telema po dans les États-Unis na pesi mbote na vie na maître Zeti balebele basanga na ebele Lobana qui m'a moi te ko sala ma mloko bango te lobana non maître Zeti balebele basanga na ebele pour gagner bango kaka même balobi nde na sia babele mwasi nzambe babi mutu alongola chance ba donner alongola kolela ekoma esengo na sia babele chama ele toujours na pesi ba ebanga nyonso tu mbote ba ebanga nyonso ba abonné na biso nyonso ya chama ele na yebi boze belé faut na sala liste pour na mutu boye mo na ko bosana donc merci na bino tout Paul Betouma, l'homme de Beta Bilofa, Paul Betouma. Oh, Nadiama et Fanny. Paul Betouma. Beta Bilofa. Il y a Véronique. La Cédoise. Au Sepeli. Pour Beta Bilofa. Mais Salama Begene Musika, ils allaient bosser na bino. Donc, il y a tout. Il y a tout, vrai nogo. C'est la dynastie. Voilà. Un vrai nom, c'est la dynastie. Merci beaucoup Vasco de Gama. Merci. Okay. Le plaisir est partagé. Ok, kitoko. Quand ça bon comédien na biso, humoriste na biso, Rugaro Timbuta akota banini, babi mikolo to ko pese makambo kota ko petit kota, Rugaro Timbuta. Dana cho micro pe sala moi bien. Rugaro Timbuta, bonjour. Bonjour. To comme na biso mana suka bandeko ba Rolanda yo. Bana posa moi 3 lisolo bayoka yo na ajini 42 ans na 7e mois. Nini 42 oui na gosia le 27e mois. Au coxé 42 ans. Oui, le 27e mois na gosia 42 ans d'âge. Âge na ngwana. Oui, âge na ngwana na gosia 42 ans le 27e mois. Mais comment on a la saison mon amoutier? Bon, on a mutazala na raison. Pardon, bon excusez. Dans un mois en direct mon micro simba ta micro na yo moro. Simba. Voilà, loba na bon. Wana mudutu. Ah, loba. Bande obo. Tu as raison. OK. Parce que mbula nanga bon. Ekoka nanga ne longi nanga te. Mudu muso muna tele longi nanga boye. Mwana mukie. Atele longi nanga boye mwana mukie façon nanga ba mwana mukie mais AGZ mwana te AGZ bele. C'est différent mambo. Voilà, on se pesa bande ko na lisolo bande ko ba Rolanda yo. Et ça la moi qui to connaît lengi. Bon, là, les sols na même ça ya. Fongo la voix pour bande ko ba Rolanda. Ya na uti matanga ma hotel bembe. Talaka na uti matanga ma hotel bembe na zonga. Donc butu mo bimana la lite poni na poni. Na zonga na nzela. Na kutana père mo be na wileri. Dala on pa wilero ka moko na kutana père mo be na wileri do. Ata mulaka makofi na nzela. Donc intimidation. Papa na ta mulaka makofi na nzela place za ke pandira mutema. Et place aux enseignes. Et pandira mutema le kelinga donc. Comment papa bogota mulaka makofi na nzela papa na bisika te petit stika na beti 45 na box. Et côté linga mina makila on atambola bo. Ngapi na pesa exemple nanga. Oui ngapi na boti bana 45. Et côté linga pe mina makila. Point international atambola nzela atambola bo. Nini? Na pesa exemple nanga. Ngapi na moi ngapi na boti bana 45. Et côté linga pe mina makila. Point te so na zotambola nzela na tambola bo. Voilà, merci de mettre les maboko en tout cas bande ko ba Rolanda deuxième solo to les gars. Deuxième solo ça. Yaya moi c'est ça l'opération. Moi c'est ça l'opération pas même 2 jours. Mobala qui a mené ma sangamu doit tirer banzete. Mobala il bosse à moi aussi. Et nga yo to be l'hôpital nga be savon nga na ko suka lo lenge ni nyele. Le corps na peso be comme Mado, mu nga na peso be comme Sylvie. O be ce que le nom mutu ya pas me coach ko na lokumu.
Moi ça zong si beaucoup là ka. Onyo panzoro be basinga to sala ngani. Na poto opération tu ko sala ngani ka ko be ma moté yo bani magamona. Onyo panzoro be basinga to sala ngani. Bo ba la zone ici. E ngana lobi na ngobe mingi te mutu e ba masoke kote kwa na lokumu. Mabo kilo pe tellement za na chambre mo ko bi mabo kilo mo arrêter le cambouisate mabo kilo ya mbido. E ngabo ezaka na pekate ko to be mo bimba pe setaka. Abili. Abi ngabo ezaka na pekate ko to be mo bimba pe setaka. Ezaka na pekate. Na pekate. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Moi eloko suka pour ça la moi bien. Eloko suka eza grand frère na fiston, grand frère na propre fiston. Akena musala soda. Na unité kuna ba biche bango obligatoire il faut kanya biso ka photo mutakala nde babota. Okanya biso ma photo mutakala nde babota bien okabo photo 4-4. Kota likolo tinya famille kota seke na unité. Ba joto ba ba photo ba tinya comme toi grand frère na fiston. Akanya photo mutakala nde babota bien. Akabo photo 4-4. Waza utali kola tinya la famille abosa ni kota sacho tinya la famille kota likolo kene unité. Abengi papa na téléphone. Allo papa atande na koma mobali monene depuis la guerre armée. Papa ya récupérer photo. Yo ka so réaction papa. Yango fiston ngorongi yango fiston bujo bani yako sala biso na photo. Ngatala mwana na yo. Comprendre pe maman miso mopaka maman on est bien té mais maman ju photo talikal. Yo ka so réaction maman. Yango fiston ngo armée yango be bisa ka nyibu. Lo nyamo ne ko bana fermete. Zola mane pe bola ile kola bitabi. De ba mbomba na ko mona si arriba ni. Lo nyamo ne ko bana fermete mande fe ko pour place ko bimate bi melo mobile. Voilà, comprenez, c'était là Kimbuta Rugaro, Bandego Balandio. Moi, un mon on a Bandego tout Balandio, Zolo Banin. Va soutenir Yokaka. Oui, alors on va te signer moi là. Tellement donc. Font la voix là-bas. Nalaki matanga. Petit frère na moi landinga. Mwana na ye. Akufati. Mwana petit frère na akufaki na zana moi matanga. Mwana petit frère na moi. Akufati. Ngamo kono na kama classe bana makasi. Tisiko bana mi balé tisiko na ba zone classe te. Yoza po manini. Ya bana mi balé tisiko na ba zone classe te. Bana mi balé tisiko na ba zone classe te. Comme c'est rien na ngoya mwana. Voilà, merci beaucoup. C'était là Kimbuta Rugaro, bandeko tout bana posa. Il y a un numéro, il y a Kimbuta Rugaro, sur on a ces personnes à fête, ton anniversaire, au Bénigan a plus de 143 89 95 59 158, plus de 143 89 95 59 158, Azamwana Soda. Donc il faut comprendre Kimbuta Rugaro, Azoro Sepel Sabiso na Masolo, en tout cas, bandeko tout, bana posa, na ba fête, na ba anniversaire, en tout cas, bobengane bandeko de ba bengi donc à partir le 29 awa, tu as un chômeur aux aladons et aux saganate marche de santé qui Kimbuta Rugaro à aux alikola podium pour nous sepel sabat donc magamore bani malé malembe européen ça magambo quoi donc bandeko bolanda en tout cas bo soutenir yé as artiste et pas tant à peine chiko na chikini bon na ko pesa chiki za deuxième secondaire mais ba mi so ko lo yo mukolo be deuxième secondaire ngeni parce que bon na ngana sisa chiki kal depuis ba 85 bani na ngana vidéo na chiki tellement ba lo nyezi oka bison force ni wa zeri na betala mashako ah wa zeri na za mo samba na mashako butu ba ambiance ba wana siri na afa na nziba ko nzingi na matoni nzingi na matoni bana na voita bo ba ambiance le ka to mambebele de frenta ma chic mais na ministre elongi na tali ga longi na ngana parents na pesi 12 ans 13 ans batinga deuxième secondaire. Voilà, merci, c'était là votre humble serviteur héritier Iboula. Merci na bandeko tout balandi bon mesana na rubrique na chaque émission bon andorozo Kimbuta Rugaro abandero seki sabino pas andero sepeli sabino. Merci beaucoup na bandeko tout au batenaki biso compagnie ba oba kolanda biso partout dans le monde entier. C'était là votre humble serviteur héritier Iboula Mouyara na bango nyonso. Merci beaucoup na héritier il est pour pourquoi pas na musée na sima caméra Hervé Bossitan Penefo senti venir vraiment misa. Nini na bon est-ce que mana kola na nyoka longo nanani nyoka longo yo tika ba jeune na des annoncé ko émission si là nyoka longo za collègue na ngana kola na nyoka longo na yebi tina ba leki le tout ngana kola mana nyoka longo ti bandeko ne tunga na yebi ba nguma longo ba ngando longo muselekete longo bandeko tu nyoka longo ngana kola na bango na pesi ba mboki ka place. OK, merci beaucoup en tout cas vous comprenez comédie on peut singane kanda il fallait pas des annoncer émission yo lo boye ba uzaba masana nyoka longo oh si o lo ba pe oza bandeko na nani oh nani Brislet ndeko na ngate Brislet za papa ya tabulei Brislet za nani papa ya tabulei Voilà, c'était la Kimbuta Rugaro, on est souvent
tomonani soki nzambe azongi nanu te play. Mon entier botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température